Eza benza plaisir ya trop ndenge na uti komona na yemoko mokonza ya IGF mokonza IGF biso to na libanda makambo ye asali o ndambo tozolanda ye vraiment eza moto moko ya ko féliciter yango na yekinga moko personnellement pona ko féliciter mokonzi na biso ya IGF vraiment osala ya zo sala soki vraiment iko continuer na kanisi moi changement ekozala na pesi penza longo ya makasi condigile alingeti azosala makambo ya sérieux nga moko RTL juna jana na ye na vivre ango na tali ba dossier ndenge zali ndenge continuité zali vraiment soki to pesi maboko vraiment moko na biso changement ekozala ona eza sérieux nga moto na ye boyebika ngai RTL na ye na koti penza tina kati ya IGF na moni na sololi makambo ezokende normal ndenge na lobaka. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres du gouvernement, Nakanisa bino banso bozali awa bokokamwa komona ngai mokonzi na bino ya kala ya Zaïre nazongi na bomoi. Nazalaki na Rabat, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengisi ngai na ye awa pe apesi ngai ndingisa na président conseil des ministres ya mokolo ya lelo. On a lobela bino likambo etali lutte contre la corruption, l'impunité et détournement ya misolo ya l'État. Na kati na yango na conseil des ministres ya lelo tokolobela makambo etali inspection générale des finances, IGF en sigle. Ezali solo baike kati na bino bozali kosala mosala malamu. Mais mingi bazali kosala mosala na mbilinga. Bazali koiba misolo ya l'État, likambo wana ezali kopesa chef de l'État pasi mingi na motema tina yango pesinga ndingisa na président conseil des ministres ya mokolo ya lelo. Ozala ministre, vice-ministre, gouverneur, mandateur, qui que ce soit, soko ibimbongo ya l'État, IGF liso na ezali likolo na yo. Chef du gouvernement, premier ministre. Ba ministre nyonso bazali kosala mosala na kati na mbilinga. Si sage kosengo kuta na mokonzi ya mbuka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kopesa rapport balongwa na gouvernement ebe sala yango. Po place na bango ezali na kati ya gouvernement te bazali digne te ebe basala na gouvernement. Na yango bofungola matoi bino banso bozali awa bolanda ngai malamu. Oyibi mbongo ya gouvernement kesi ya l'État buki yango liso ya IGF ebe ezali likolo na yo. IGF kokita wana ebe bakoteli yo. Opimisi cabinet na mobimba basali yo. Dites ce qui IGF remarqué que fa ezali na kati kaya vol ebe batraduire yo na justice. Na justice kuna okorembourse misolo nyonso oyo ibaki ya l'État. Justice kozala sans pitié, rigueur réprimée, likolo na yo. Polingio bebisa vision ya mokonzi ya mboka. Olingio boma mboka ezonga sima, tandis que mokonzi ya mboka zena poussa mboka et avancer. Bako saisir ba bien na yo, si s'agit ça la peine de prison oko mérité yango. Na pesa bino exemple moko. Ba pesio $1 million. Sala mosala ya l'État. Yo, oyibi $900,000, au commission ngolo kwa mbongo na ou privé, au bali basi bebo, tongi banda ku parsi para, yeba ete liswa IGF, ezali kolona yo. Nazako félicité mokondi ya mboka mingi, pona o etali IGF. Potango nga na salaki inspection générale des finances, natika ki yango na ministère ya finance. Lelo mokondi ya mboka, ye mokwa s'impliquer na yango. Elingi koloba IGF ezali kotambola la présidence ya république. Boye ba ete liso ya mokonzi ezali kolona bino
banso bosala mosala mpona koservir mboka bozali wana mpona kosunga mboka ekende liboso vision ya mokonzi ya mboka ekende liboso non mpona koyiba mbongo ya leta o maréchal Mobutu ayebisaki biso te a bon attendeur sali conseil des ministres ya mokolo lelo ebe esuki awa merci. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances.